Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. 114e jour et année 2024, nous allons dans 4e mois. Et c'est que a été Tikalibongo 252 jours pour année 2024 ici là. Vous allez belé à Kolande édition KNB News Amoko na lelo na zene sengo makasi. Ya ko présenter bino yango. Weekend oyo na assemblée provinciale ya ville Kinshasa, élection insalement kikuna esika nini Levi Mbuta nde abimi président ya bureau définitif ya assemblée provinciale. Voici le résultat des scrutins. 43 députés sur 48 élus à Ville Kinshasa ne ba participer qui na vote oyo ya élection et salemaki mokolo samedi 20 avril 2024 awa na assemblée provinciale ya Kinshasa kasi et sengeli koyeba ete Jésus Noël pe Levi Mbuta ne bango bazalaki ba candidat président pour diriger bureau définitif ya assemblée provinciale la ville à Kinshasa kasi Levi Mbuta oyo azali eli ya commune ya Kimbanzeke nde abimi président ya bureau définitif ya assemblée provinciale ya ville à Kinshasa kasi et sengeli koyeba ete ye azwaki na yo 23 voix sur 43 votants oyo et sali ete azala na tête ya bureau définitif ya assemblée provinciale la ville à Kinshasa kasi vice-présidente ezali Germaine Chinyama yende azali bongo membre ya ANB ye abimi vice-président ya assemblée provinciale la ville à Kinshasa André Kongolo nde azali bongo élire rapporteur Clovis Samba azali bongo rapporteur adjoint kasi P Socrate Mubengai ye abimi bongo Kester. Kasi nandenge déroulement ya l'élection uyo et salemeli c'est long président ya bureau d'âge ye azali côté le melango alobiete nanu atikala komona te ba élu topé ba député bango moko ba kotize mbongo pona kosala élection uyo azali sir na yango te na yango wana ezalaki président et pas ya secrétaire ya bureau d'âge oyo nde akambaki ba vote oyo elekaki mokolo ya samedi pour la bureau définitif ya ville ya Kinshasa to tombeli pasteur Levi Mbuta bonne chance na mosala oyo esengeli azwa kasi eloko oyo toki kosenga na ye oya utai kolongwa awa azalaki bongo pasteur kasi moi ba irrégularité zalaki moi ebele na kati ya assemblée provinciale la ville ya Kinshasa yepe lisusu serviteur de Dieu nde ayebi na kozwa direction topé présidence ya assemblée provinciale la ville à Kinshasa et sengeli mon sala sala makitoko po bible lobite et kozala na ba différence ba obasa la kanzambe na ba oyo basa la kamokili tozali kotelela pe tozali ko jimele po 5p ezana ngo susu kalate ya po ekoka Alain Bolotwa oyo azali bongo président national ya parti levons-nous et bâtissons pe azali coordonnateur ya nouvelle classe politique topé opposition alobeli mingi pe apesi ba révélation ya makambo oyo koya na ndenge élection oyo eleki na kati ya bureau provincial ya ville ya Kinshasa kuna na assemblée ye alobi ba inconvénients ezali ebele. Alain Bolodja Ibola, président national et parti Levons-nous Bâtissons, le coordonnateur et la nouvelle classe politique de l'opposition. Ah, Mouto Abimi Aza pasteur. Ouais. Et là on a reçu un gars libosa bon wana mutema. Parce que mon conseiller sur de Sambelabi, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'essentiel est député au lobby, voter qui on a été. La liste il y a forfaiture électorale. Et puis nayoka qui que le bureau d'âge ou le bureau provisoire est boya qui convoqué plénière faute ya mbongo. Siko il y a les dans contexte ni. Ah ba cotiser na mbongo na bango. Donc il a qu'ici départ déjà za mabe. Au moni biso en tant que chrétien, surtout biso politicien toza ko pone pour des valeurs. Soko lingo zo bokonzi à propre. Bokonzi c'est bandi ya kofi. Je suis sûr et certain. Le contexte il y a à côté li, le contexte il y a au bimé. Parce que le mot bo remarqué, l'ordre n'a pas été
au rendez-vous. Il y a eu des ordres. Les députés au Bakoti, qui trop excités, qui n'a pas ça, c'est-à-dire que l'Assemblée, Bakoti c'est les mêmes personnes, surtout que l'essentiel d'entre eux, bateau l'équipe par forfaiture électorale. Souka, yenda Rosambo. Tout un fameux pasteur. Bon, moi, abimi na salité nyos. Comme ya Yesu ndezo samba. Si le président de la République na fait c'est que il y a des députés provinciaux. Pour les députés provinciaux de bon va voter. Si vous fait c'est que comment voter n'a pas de député. Donc on va ba député ba obtempérer dans ordre fait c'est que. Donc ceux qui va salir ma responsabilité pour pas faire c'est que. Non, mais aux articles union sacrée, mais je pensais que le mandat est non impératif. Député il faut pour namuto ya azab convaincu. Ayoki programme na ayoki vision na atali probité na ye à voter en âme et conscience parce que yenda est responsable de la gestion na ye. Local choix et outils na limité, ce qui pas maman, ce qui pas nani. Donc à la fin, vous allez vous rendre compte que les députés là seront des figurants et ça sert à rien maman. Il y a liboso ezali, il faut toujours à ces pays sagaba député pour que baza na kanda na état tikalawana. Donc mbongo ya assemblée koleka na corruption. Yami Balé Zali, il faut toujours protéger le gouverneur pour gouverner par aux tickets péra ya pays c'est ce qui veut dire que le contrôle parlementaire, le contrôle de l'Assemblée au sein de Mamalamouté. Yami Zali, le budget à complaisance et la rétrocommission et aux angaka jamais. Il faut pas corrompre les députés pour que l'Union se va faire la kimia. Souka pays c'est que sera servi, l'union dite sacrée sera servie, la famille biologique à Tshisekedi seront servis ou sera servi, le peuple. Il y a des phases de la chose qui vont pas espérer. Parce qu'en réalité, les députés sont les députés du peuple, entre guillemets. Le peuple a poni bangotin, bangopi a poni le bureau et l'assemblée, bangopi a gouverneur. Tu vois, les élections sont organisées en point. Et bon, on a fait ce qui a commis à Combo, voilà, au lieu que tout le monde on a députation, na poni Moutouboua à la présidence de l'assemblée. Il faut laisser la latitude aux députés provinciaux, pas voter Moutou Baron Bazali. Parce qu'à la fin de leur mandat, ce sont eux qui seront sanctionnés. Si vous avez député à voter, Bobo y a décidé, Bino Bobo décidé dans la place. Maintenant, si vous avez reporté fardeau, vous avez vu les gens. Mboka comme le grand Mboka Batamaboma, tout le temps, on a la basalité, tout le vivre dans la basalité, hors des athées, des ordres de l'équipe, et vous trouvez ça normal. Et un monsieur comme Félix, c'est qu'à la fin de décider, la ligne Moutouté à Roma, il y a Zanan. Après, la fonction n'est pas limitée. On est commis pour marcher sur le droit des autres. Mais, maman, pour que nous atteignions les objectifs, pour que l'État fonctionne normalement, nous devons fonder nos actions sur des valeurs. Mboro, ta cour constitutionnelle à Moukoussebe. Très courte. Une cour constitutionnelle naine, Moukoussebe. Mais, ce que la cour constitutionnelle, on a aussi à Moussala. Puis, c'est qu'il y a Rose à présidente. Pour battre sur la campagne, on a triché. Les députés nommés, si vous avez constitutionnel à Fandi, ceux qui ont ébissé, non, tu as un poste au Longola battu à Longoli. Ceux qui ont un poste au Bakissa, à Bakissi. Ce n'est pas ça la société pour laquelle nous nous battons. Tu as un poste à une société de valeurs. On peut donner un exemple. Baloba qui va gagner plus de 250 tricheurs. Bapibia qui 82. Après Moko, 100 coups de la bimi de la députée. Moko Moussou Azaki qui n'est candidat. Très 80. Basu dossier dans la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a pas validé la position de CENI, mais n'a pris aucune décision. Dossier longue qui est pénal dans la Cour de cassation. La Cour de cassation a lancé un communiqué demandant à la population d'apporter des preuves. Batouan a déjà sanctionné. Si vous avez des preuves pour justifier pourquoi ils ont été sanctionnés. Tant que s'il n'y a pas de preuves, ils seront acquittés. Naturellement, lorsque vous acquittez quelqu'un par faute de preuves, il faut rétablir lié dans ses droits. Batouana balekaki, mais balongolaki bango na CENI. La Cour constitutionnelle a validé la liste à CENI sans tenir compte il y a fait au basalaki bango. La Cour de cassation, ce qui a libéré bango na dossier en réalité il faut pas zonga na pose na bango zonga te. Société yango yango abomekana ko imaginer. So il faut qu'il y ait un arrangement politique. Tobando foot à 580 députés nationaux chaque mois.
Alors que la loi est à Robert Masolo à 500. C'est comme à 580. C'est comme vous savez, nous avons fait ce qui l'espace n'a pas été malanga aux hommes. Moi, comme salité. Il faut que nous bouer bas sous la mitou à battre. Et ça c'est normal. Moi, comme autant moi le yenge. Miyibi epelé. Au ministre de la Finance, bataille na ba dossier be azakak. A cause on appelle na gouvernement kak. Pays c'est que yemo ka beti so ba shekula. A cause azapeka kawana. Be bato ba yibi biso mbongo bazapeka kawana. Bato bazoko kota bokonzi na mabe bazapeka kawana. Pour société biso bo bundeza o wat. Parce que les agents de l'État sont impayés. Bon, pour les députés provinciaux, il faut répéter le rôle de les gars qui étaient dans la donc, ça la bien, normal, mais le cas on préféré la vie sociale. Pour socialité, vraiment, on dirait ça vraiment basé comme tel. Donc, c'est pour cela que les députés tout les lots. Les gens qui ont fait ça, l'image des députés, les gars qui ont la pauvre de ma foutu. Je crois qu'on a souhaité un bon travail, une bonne chance. Kasi Nabao Bazaba Eli a ville à Kinshasa. Autant de Kinshasa. Est-ce que Kinshasa est un zélé bon, normalement, on a Kinshasa, Nanzela, vraiment Nanzela, sans vous mentir, Nanzela est donc suivi exact banzela musu ba salaga mike même pas démontrement et bouka nango dans des temps on peut les autres souffrir d'ailleurs ba travail musu to sala kana ba on a 4 magasins jusqu'à présent ba comité bazo denga a moutiage ya nanzela dans nzela exact les gens nanzela mon côté auto ko la nzela mais je regrette aussi ba konziwa na bana bandeko baza pe na famille ba bimaka ba kenda ka pe misala konzela o bango ba lekela ka nzela nini mais bandeko na bango ba bisaka bango te on dirait bon bah na denzela balekeza boulevard c'est tout na Willery et scellé mais ba bandeko batambolaka bana bandeko basalaka nyonso nzela nino bango balekaka ya likolo una se da wana vraiment c'est foutu oui pour la ngana kosenga priorité koza ezanzela bien sûr mais de toute façon to la paix sociale ne fait pas pour ça social mutolia nzela te to reçu qui s'appelle nzela te mais ils ont social pour à travers social maramonio sauter roya malé mais on les mettait aussi dans l'aise c'est que batu bazana kimia pour kimia zate non mais na si c'était ngana bakisa et le roman na bakisa moni lelo na mboko yo je regrette et donc je regrette lipa na minute dans le rôle du virus accident de le va bengi le rôle la lipa et comme na virus accident lipe bandaki na 200 ya monene lelo auto so mali pa 500 francs 1000 francs et kondi lisusu koleka donc mutu moko fa consommer 3 pains 4 pains lelo ko la lipa et du sida et auto virus lipe konda et zemelo na lettre sous CT eza pona makametali to ya dollar oui dollar et mati je crois lelo moko na suivité transport ezo mata devant peuple devant la police pour la police bango moko baza maître ya komata transport pour la réseau mata bazoza baraima na bango babengaka soki ya nini na bango batiela bango ya o balataka bapolo asego mais c'est police bato badirige bango mais police azozwa 2000 francs omona mpe bazobena transport $1 $2 aza sur place akoinvestigue eloko te akofashe na eloko te et après que biso peuple tozo souffrir police yele kolingo sama eloko aya kangi donc y a rien c'est pas union sauter romata ba pris tout les ce sont les policiers bazo sala musala mabe et là vous a priorité dans l'Assemblée provinciale à partir ya ba député la biso to pona ki eloko ya liboso ba voter na loi ya insécurité na ville ya Kinshasa eloko ya libo voya ya nini insécurité na ville ya Kinshasa parce que ba ministre oyo baza na gouvernement provincial bazo sala eloko te tellement que baza protégé par le gouverneur comme gouverneur apesa bango ba mbongo c'est pourquoi ata ba osala dérapage nini ministre aza protégé et pas gouverneur aza protégé par ba député yango jusqu'au président assemblée faut fongola bon côté social surtout na ville ya Kinshasa aussi à biloko eza jour au jour au moins na le dollar autant le de na mutu na ba prix na hier problème de assemblée provinciale ceux qui ont la capacité n'a été à transmettre en assemblée assemblée nationale à transmettre en pour résoudre le cas na Kinshasa to vivre na tout 10 jours ninga na monde la ngwana moko na osenga na ba député provincial elo ali bosso ba landa te que gouverneur a sali mabe balinga pe c'est motion de défiance à récupérer bango à corrompre bango na kanyaka bon
so akorona bakanyaka ye gouverneur akontinue na kosala kaka babuzo bana eloko ya liboso na se basala mosala oyo batindaki bango na parlement mpe basala. Beltesco azali kokontinue koservir population na baproduit na ye kitoko. Beltesco azali mosungi ya mboka mpona kosunga mabota nyonso mikolo mpe bana esengeli komela milike Africa Choice ya Beltesco oyo esalemi na mabele ya ngombe oyo azali na bavitamine ebele na kati yoka. Les choix de l'Afrique, milk oyo ekesena ba milk nyonso eza na wenze ezali ko développer croissance abana et surtout yo mokolo milk oyo zokende tie na moi l'épinière ozala vraiment na ba anticorps malamu et si milk oyo ezali na ba vitamine A et D et surtout na kongo mobimba pona nini liboso milk oyo ezali instantané oche yango na verre ye moko akiti akomi milk na milk ngenza likolo te mbuma likolo te ya mibale milk oyo ezali full crème ya misato milk oyo ezali milk mabele ya ngombe ya solo solo ya mine milk oyo eza na goût ya kitoko omeli yango pe esungi yo pona belema nutritif nyonso oyo esengeli ebatela nzoto na yo. Papa mama poli bota na yo ezala malamu azala na santé ya kolongono miliki ya malamu oyo ezali recommandé pona santé ya peuple congolais to ya mabota nyonso yango yo Africa Choice ya Beltesco miliki oyo soki obeli yango na teinture na yo ezali kobonga pe santé na yo ekozala kolongono mikuwa ekosala pasi te pe ekokoma makasi mpona mabota nyonso esengeli komelaka miliki Africa Choice. C'est ça, Milky Africa Choice. Plein de vitamines, protéines et riche en calcium. Hey, Kayo! Oui! Jésus de Nyon s'est fait rigola kaka ndenge ezalaki le 20 na le 21. Pour gagner la concert et betami kuna pe bendele ya République démocratique du Congo et tombwami avec impact na idéologie biso na KNB to beteli solo. Jésus de Nyon s'est fait rigola à la kisi capacité na ye na makambo etali musique pe ba qualité oyo ye azali na yango wari ko pesa na monde entier pour culture ya République démocratique du Congo et tombama toujours ndenge auté ko sala yango le 20 na le 21 avril oyo Adidas Arena kuna na Paris ezalaki tombé no mokobotala loyembo eyembamaki kuna avec impact na idéologie na première journée ezalaki bongo ba répertoire na ya kala pe interprétation ya ba icône ya musique congolaise o ba baki na kotika biso e bongo mokolo ya dimanche 21 avril 2024 bino mokoboyoka ndenge nini loyembo eyembamaki wana surtout mingi na ba invité na ye ndule ebetamaki makasi Kofi Olomide apesaki elengi oyo wapi bino moko boyoka. Sandra Kazadi. Oyo ezali lokumu ya ba Congolais nyonso po culture ya République démocratique du Congo ezali toujours kotombwama na monde entier po batala ya boye pardon mbadi Jésus de Niance bati kayo po mosala esalemaki kitoko avec impact na idéologie. Bagolois ba féliciter Jésus de Niance se fait rigola pe basenge merci na mosala kitoko oyo auti kosala na Paris. Organisation a fait rigola en tout cas impeccable.
concert total yango tina ba Canal Plus coup de chapeau na faire rigola na ba centre ba winner parce total la match mais ba total la concert à faire en tout cas faire a beti concert moko extraordinaire donc oya rondima ngote mais public na biso moto za ke faire a sali na musala makasi ouais na sepi na question ngai lo ngalo wakaje biso ba Gaulois na sepi na faire rigola dis ça rien les TikTok bino botali première partie na deuxième partie donc il est qui il y a bien faire un TikTok tala yo déjà moyem ayem mara déjà bien donc na bien invité na biso ba TikTok donc wana penda 100% elengi ba voisin ba lo barara mais par rapport à métal faire hasard un grand artiste faire ata ben faire invité anga sara plein ala makasa la plein donc les gens anga sara plein invité bazala plein imbieka ça batika oloba oh passer par là parce que avec ça invité que faire hasard un grand artiste biso nde za bo faire gola biso Gaulois toyembaka yo motalaka lobi ne osati de voir loyembo ya Jésus ah papa ouais baka mambe ezalaka aya biso mo akuna nenga ba kini total yango parce na plein bato baza kuna nenga ba Paris ba filmer plein siko place en batie ya doni place nini ala biso ba preuve ko des preuves tout ça yango atika lokutana frère asale musane bien nyonso wana ezaka fete ya biso bana Kongo bana mboka atika mamwala oyo bana oyo alandaka mke mutu azaza mamna ya salaka tam susu oyo ya voisin wana ozobenga kombo ke ya bana mamne bo mais biso to biga biso bato ya faire rigola faire asala mamna frapper mamna yi o alanda mutna simati biso la mamwalanda te biso to ta mamna biso neza après arena o to za mam to robeta na ba Suisse to kendi to robeta mam eze beni donc biso benane qui toka ba chapeau belé na artiste to faire rigola to leli ya trop tala la grande artiste ozo sentir mutazo azoyema mungongo ya banjelu ba waya ba voisin ba ara bongo bo 600 bo 600 ya olobeleza te biso ba Gaulois mun misala elle misala loyembo tamba bengi yango musique ezali kama mungongo oyemba bato basepela bato babina tutanga kubimisi mbongo na ya ebele akako yo kwa ba akako kanindule ndenge mo fona ndule faire gola c'est bana France c'est plus qui mobeka yo mo tala di lobby ba image na ba écran ba oba mona kite c'est que ba concert beta mafoko yemba yo kapela loyembo ça ba peut sortir l'écran j'ai batal merci boyo kama mba faire gola bien terre bon la tina TV5 monsieur concert beta na TV5 ba lo belango en Afrique nga bana na mona papa wemba donc ma solo wana wenge ka do faire gola pena tatika na wenge ka tombolo wenge sur makasi na musique congolaise mwana wenge yo taki concert ngo bi otali bien te oza olobela te boroyoka ba musique nduma na oleka bokotala ba image ko so bombi peut-être ya Congo mwana ndio mwanzo vi image mwa mabena so ba okota ala kitala boy base la image a bien market ya et le resema de lobby musale salami ba sepeli tout à la réaction ba image na sala ke ba bisa faire de Maréchal pe mamuki bon ba vewe ata ba sera lo tezanga muta otombola so faire gola tombo ngokata ya okende to yongo sa longo to tombola yo e baleke faire gola ra toujours likolo en tout cas vraiment faire vraiment félicitations à faire d'abord faire pena dans azali kolo pour confirmer aussi dans la mission de ba boye ezala ba wario ezala ba fali ezala ba JB ba kofi ba nani bon ba confirmer que faire azali kolo dans un partenaire ya mboka na biso omoni ya faire etonga beta ki wana ezali na ya pardon ya fali tonga beta yi o ya yetonga beta ki ezali na tour na yi comprendre et comme tout à faire bango batangi ya renya na bango babi e fonctionner bisuste tinde ba olanda mam na bango faire ayo ko chance ya double arena donc on a toyé baka capacité à faire nenga beti la rafali dans mais ça na déjà ayo so double arena beti yango donc ta ba balali banda pour na mamba faire bon déjà ta question mtaleki
nyonso wana ezaka culture congolais nde culture congolaise nde ke likolo faire représenter biso kitoko na concert Adidas Arena na double wana abeti toyeki voir son spectacle nyonso ezalaki au rendez-vous. Bon, comparaison na musique congolaise ebana nango kala bapele na bawera na bajibe basala bawa comparaison lokola génération sika basalaka fali na fele bango mibale baza bagrand tokocompare bango te parce que carrière na bango nanu eza molai ezokende nanu nano bakatani te. Bon, impression nanga par rapport ya Adidas Arena au faire egola audia kopesa biso ya 2 jours wana vraiment tant que fan d'abord numéro 1 ya Boulois na sepel makasi d'abord ya na eloko wana asali biso ya robeta down d'abord double Adidas Arena na o asali biso vraiment to sepel makasi attaque biso baboula parce que yaki na moment moko boye oyo notre vie fait regola yaki na moment moko boye bes batebele balabaki trop bagangaki trop vie bes mana ye wana donc raison pour laquelle biso pe attaque biso baboula pesa biso passe mais levé à comprendre que non à tes musiques ezo senga faut ko affronter ba niveau moko boye o esengeli mais yango affronter pe ba niveau to monique participation pe baboula na niveau ya international d'abord vraiment na eloko wana sala ki to sepek no makasi de recel biso eloko wana côté na bango kuna ba warrior bango bazali kondimate balobi mingi fere alandaka na ye fali ipupa obenge na Hervé mona na Hervé asani bon nga kakila mamuna bango te po elo malungo basala ezate nyonso balanda bato oyo bafungoli kombo arena na komo mokili mobimba yebi ezaka biso ba warrior po kombo arena biso bato bandango na 2020 na hotel Accor Arena po ezaka Bercy biso to même ndele batransforme na hotel Accor Arena biso bato banda kombo arena na komo bango nyonso balandaka le guide na nsima mara mamuna bango mama tokalkila yango te po oyo malunga basala te kolata balanda biso nyonso balanda biso te so bino okumisa belle voix eza nini belle voix wana bino koloba so omemi yango na nzembo ya français maloba ekoma na se ya mongongo mais so otiango na lingala okumisi belle voix nga na mamona bango na kalkila yango te concert molili azokota neti auti na zamba donc nakomona ete concert yango abetiango na mbandaka to ndeni eloko malunga kuna koloba eza te babaka aza nani mais histoire musique ya France babaka bayebi ye nayoki kombo wana ka epa na yo nayebi ete ofi olobi nde biso epa biso aza papa ya biso bango nde bakakemina papa ya biso na nsima papa ya biso wana bakabeta na ye mwana wana Hervé asala émission ya premier soin mokili mobimba eyebi ndenge afinga ye aye kojemelaka na nsima na ye donc amona bango tokalkila yango te baa na imparte te bajemelaka na nsima na biso toza wana mpona kopesa cours na misike ya kombo bon organisation ezalaki nango bien ezalaki bien parce que ofi nde moto asoutenir ye vraiment à 100% na kolata na makambo nyonso ve nde motu agide petit na ye bon eloko mpe na kolobaka kaka ye fere atika bavie ya concurrence eza bien te bagrand baza bagrand bapetit mpe baza bapetit donc agarde bandi na ye donc yango nde esala ye mpena akende liboso ayembi bien mais soki olandeli bien mo bafuti mpe ya mike mike ezali po tokoloba te mais ye alinga tia fali mosakinalisi me fali aza père na ye ti aza père na ye opara ye so otali bien ve kofi nde motu agide na makambo kolata bamakambo ebelebele donc ndenge aza wana ye atika otiasa fali mosakinalisi parce que eya okomaka yo bawaka yo na bagoloa donc c'est pas bien. TikTok ya moko na lelo yango bébé Giscard bébé J oui kaka lelo tozosala exercice moko ya balangue ebele lokwa yo loba balangue ebele lelo tozoloba ok nga nazotuna yo yozoloba na ngai c'est bon tobandi na Chiluba vas-y Jen woto juwo kalenga tashaba mgalenga weto kweto kachama mgalenga tashaba mgalenga kweto chupindio kacheba mgalenga jen woto juwo katanga chaba mgalenga bravo ok tokela kikongo mtukune kuwana bakongo nge mupesi pasi na beto kumulamula kwe kubanukuku kabatulengwe katabu sikimbalu kabamu tikidinga papu kuila dule bakongo boyoki ok tokela kimongo ege mayo mamore kenjaka momongo papa ponya molo ko pe nyango pe anyoko fori nyamo momoro ko e bebe malo e nyamo e hwe
Félicitations. Ah, dozo bimasko na Congo toke libanda mboka. C'est bon. Toko ta chinois. Ngota, keko la chinyo ho, bigo nyo ka chinyo ho ka chinyo go fo, ngo nya chinyo wo ha. Lu wa to chin wo pa bu nyo ko jo. Ki wo da cho wo, ting ge ba ta kan ko jo ho. Ni ho ni da yo. Bravo, toke na anglais. I'm sorry to hear that you come there, you're from negative, Baba Youth or Jamaican, everybody went to Johnson now, your friend take bring the Baba, take you Baba no. Ten, everybody about two, ten, we can get about the poo, ten, Bravo, toke na français, chaud. Ouais, le travail que je fais, moi, je ne saurais pas m'avancer. J'ai besoin de soutien. Merci beaucoup. Tangos, tu es qui espagnol, voilà. Arrêta, brabe, grat, roma, bra, crego, rap, rura, trigra. Portugais, voilà. Assim que estou sendo uma minha rota para uma saúde dental de você mesmo, tá. nazalaki na sengo makasi ya kopresente bino édition aka NB News ya mokolo na lelo esengeli koyeba ete kotangaka egui ya seconde ya montre ndenge ezali kokende lepo ezongaka na nsima te tokutani bongo mikolo ezali koya Magazino Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no